tous des kin avec moi Betty Massengou sur Libanga TV nulle part ailleurs. Super salutations à vous. Ladies and gentlemen, welcome, bienvenue. Hein? Donc, je suis là, la femme du patron, la journaliste internationale et professionnelle. Je suis là pour vous servir, en tout cas avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Salutations déjà à la joie Amado Pichouna, l'hymne national Maman Sociale depuis France. Ah, Maman Sungara Fondation Betty Massengou, en tout cas, de gros coucou à vous. I kiss you so much. La joie Amado Pichouna, my dear, my darling. En tout cas, je pense aussi à ma maman chérie, maman Katiba Kissa, la fille de la porte Léopold Mutomboka Lombo, la carte ministère. Amen. Salutations à l'ingénieur Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. De gros bisous aussi à celui qu'on appelle Roi Prince depuis London. Salutations à vous. Merci beaucoup à l'espace Wikele House. Ici, on appelle surtout ça la rémission. Maître Malou, salutations à vous. Jaurès, Tantine Tété, Wally en tout cas. Hein, donc je vous aime beaucoup. Anna Wikele. Na avenue Semlik numéro 1 na commune ya Lemba. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste comédien bourré de talents. Donc il est depuis série na bandi non télévision en 2007 na Canal Futur. Hein, donc Betty Massengou okende université en même temps, ok, boulot. C'est vraiment un artiste comédien bourré de talents. Mignon Mboui, la meilleure ming star. Faut y aller à Babilo, le cas musicien, le cas comédien, va la rater. Bonjour d'abord, bonne année parce que tout ça on a période carrière, bonne année. Hein. Toi on a le mois de janvier, bonne santé. Ouais, Betty Massengou, santé ça va bien. Quand tout le monde par la grâce de Dieu. Ndето koti mo ba 2020 nga no benga 2020 eza donazora 2020 te nazongo 20/20 donc 20/20 ba Betty Massengou lelo ba beta pour lelo bo skizenga vraiment na expliquer bino moi sur moi mke lelo ba to belé ba yeba ba surtout kaka ba bimi na ba internet mais tongo yepe na tongo etana ba 6h20 wana yepe na banda déjà TV na chaîne locale na Canal Futur ndesiko donc les gens qui ont Betty Massengou ont 19 ans d'expérience. Vraiment. En tout cas, mingi a rolo bezali pour l'andaka en émission awa nde boroyoka vraiment nde to solo la kana Betty Massengou nde to solo la kana na Eden Lukulula donc ba mamutu to comprendre ngwa. En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir répondu à notre invitation. Mignon Mboui, fan Bazolandayo, mon émission Nabiso, actualité, toujours l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer aux artistes comédiens, Oebi, Makamo, Isoleka, na combo Nabino ba comédien, en tout cas, et ça Nabiso un peu passé, Ndena Lina Yamboto Sololana, nous, Ezanini, comme le phénomène, mutakalisation, artiste comédien. Na évité yope oh la télé vidéo bon bona seka ba bi frère ensemble lobby nzambe mutaka ngala tinela ba ex na ngai sunga publier ngote mokile komona ngote au nom de Jésus na évité comme nini ngo vraiment Betty Massengou na émission de konanga phénomène oyo ata na Bible écoute na Apocalypse to comprendre tes athées on dirait na Congo satana mususu azaka sika. On dirait que l'Apocalypse est à Congo. On dirait que il faut passer la livre na biso morobo pour système oya mutakalisation en tout cas bolimbi sanga pardon. Betty, au moins loko esa la boye eza mingi bat bazo yebate. Musala oya art eza ka ndenge papa mobo ya meniser ya kendake musana sali bakiti c'est ça. Mais to komiko biso moko nanu. Nzoto na biso to komiko exposer on a kata mabe na kata ba bêtise. Ozomona premièrement omoni eloko eza na kati wana no ebele ya artiste omoni phénomène ngana omona benda ke nzambe ndako mo humilier batu franchement et puis esili na nte kanga mamna lo bano lelo esili na nte chaque jour obando yo kango po comment fait possible mutule msusu bomona na te bomandi ko la sana déjà ba mitakala na ba téléphone ba ke yo tindate
bino ba comédien au moins on na moi mère mo bazana mikili kuna sepelanga na mignon mbui abi mignon na sepelanga na yo ayo bikandeza la tinda koto ngape na tindi ya so boboya na publier do yo tinda te Betima Sengo za mosantu o ba tuso ba soko za se ba mama so libanga Betima Sengo en tout cas pour na respect ba téléspectateurs na longwana no les nets pour la question ko chauffer moto à moto Betima Sengo moni ce moto qui est de classe akendaka pa bon sa venir na ye to sa musala o pour na bon sa venir mais ça musala te to ko sa ki mendicité c'est pas bon et puis tango salango il faut yeba ke nzambe ne mutachaka biso batala wana to banana ko respecter nzambe ozomon donc ngape na mignon mbui o za artiste boyebi na ba YouTube na zali botalanga donc o za na photo na nga to vidéo na nga na permettre abimisa nandi obanga soute boko mo signer la bino mais non ngano fi mon pe ko to lo bangwa na bimi na réseaux sociaux obanga na tabi ça so lo banga te so ko publier tindela nga kutu na partager ye mo mi senga donc c'est yo po ndima na do bo banga ngo li soute comme na oneti donc ça fin du monde te Betima Sengo ce fi wana sengi wana bongo donc ye lemso ko sengi ngo to bi ke soki ozana photo na yo ya mutakala ondimi a publier OK ngalo biboy fiona o asengi yango ye kindumba ne peut-être eza local yango alinga commission internationale ozo comprendre moni yo musalo salaka bato ba ebite ko za femme mariée na palais oyaka mais ana bato mususu ba sala même musala mona yo ba chango na kindumbalisation na kati ozo comprendre lemsu mutu moi simo boye loko asaneka ba choko ebele auta lompoko auti na ye bompono ozo comprendre baka juma ayeka na mbuyema na kindumba na makila ala linga sangisango na baje ozo comprendre na musala te misala uto salisa misala moko noble to respecter batu ngata ngolobi ke na ndimi mais na ndima ti na ndima parce que na yebi ke mutu moko ta ko bimisa preuve ata moko siko eza eloko nini zo pousser bandeko na yo ba collègue na yo comédien basala biloko na poto moni Herman Kasongo pe ye ba uté ko publier mais à part Herman baza ebele ba comédien ba journaliste ba musicien ebele surtout banzo tanga awa na ebité so émission et aussi là vraiment te poser toute ba question musuzuté siko eza nini eza ko wele la poto to mbongo to eza na ka bolingo te eza ko la poto te eza ko la pe mbongo te parce que net so beti sur la Herman et bimi déjà na poto ti siko wele lini ozo comprendre aza déjà na poto siko kuna poto wele lini a wele li sumbandaka to ebité mais problème ezali ki le net ndeko na Herman to sto tourna na ye to tourna ne pe ba tournage mo pa mama Milo tout ça mo ba intervention ndenge na moni la ka mona mobali wana en tout cas ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché. Pourtant, il y a des hommes mariés. Homme marié. Mais pourquoi la réalité oyo? Au moins, nous surtout Betima Sengo, nous avons banama. Ezaka kozanga nzambe. À mon avis, à mon tout ce qui a beaucoup associé nzambe na kata mamnaye. Ezaka pas sinde konanga. Franchement. Mais la théâtre bonzambe zate kuna plus kesi pour faire ça la pièce théâtrale yokana. Mignon moui faut bête lo mo boy poto sentir combo no tangama. Le quoi ba combo ya ba aida tala la minute ye muto cartonné. Ozu ba comme ba Herman wana ba combo le po tangama. Est-ce que ça bonzambe za na kati? Ah bon na ebité bango nyoso to bato kisi wana. O biso sto yo karapeto yebi. Nango aleki Yesu na succès. Na ebité bango no sotu na leki na marque na succès to ebité basa ka ba succès moya mikepo comment on va comme même pas dans le journal c'est pas normal na théâtre ki bonzambe pe zali na bato pe ba yebi nzambe na théâtre basa neti banantanga kombo ata deux personnes ka non banano liboso ya pasteur na biso nani o ya de la foi. Oui, na kota na église na ye eza anjili. Il y a ça pasteur. Il est côté on a apporté même l'église na biso hein, na Rehoboth et pas pasteur Olivier Temete mais en tout cas pasteur de la foi Topesio Bambo te place aux avec beaucoup de respect. Na tse na tangi ye na otanga pe nga moko. Yo pe pasteur. Te ngana pasteur te olobi. Eza pasteur te. Na tangi de la foi za pasteur maza pe na kata théâtre. Na mi tangi pe nga moko po de wana na biti na tanga sunani. Pour na yebi ko ngo changa piage ba minyo ka sotangi de bongo yo za wapi donc ngape na za wana bato babanga nzambe
Hermo boy kotipe moi jeune moi nini tout ça amol batum sous baye na kilo koso na théâtre baye na idée kaka na penser oui ba théâtre kala ozwi neti ba vient na biso ba masasi kabamba ba sali théâtre moko éducatif franchement na ebité bon na ko lobate po na za avocat na bango te mais na ebité ki sengo bazo ka wapi lelo bat ba yo moni mutu ayebiso ba lelo ba minyo boy dans ça théâtre mutu ko tila ngape moi 100 francs na sali théâtre 100 francs na poisson mélanger lamba 100 francs pour ele sanga eluka moi mais na ko ça théâtre te pour na ya batum so ya afandi au moins 1 mois 2 mois pressé comme un succès vraiment il faut kaka nga vraiment faut nakutaka na momi wana babu kaka nga pende faut kaka boye te bakemi na nga sikoyo po bani théâtre on peut kala minyomboui kala tongo penza ko presque ba comédie ma bimi na simano yo bango nyonso baza ba leki mais za nini kasi presque ba comédien ngo ba bimi pe ba leki ngo ke bango pe ka ba kanga na mitakala ka bango wana pe ba leki wana kana mitakala ba kanga bango pour nini ki pressé leki nga na génération to bimi na bango malgré ba précédent ka vanga ineti ba mon ami Duche Kapanga vous comprenez nazui mon vieux modéro donc baza génération ba bima pour bango nyonso ba uti pa mbuta masebi œuvre d'art mon ami intime Kanto vous comprenez mais et ça na génération moko yé bon bani na benga ba génération lelo donc lelo pondo matanga ce que la lilo bien comme poso donc ba lingi magamu nyonso kende na vitesse betima sengo mawa plein toujours regretter au monde appena que Bible zo na biso n'oubliez pas la Bible nous dit il faut mutunyo so mona nidité ya papa to ya maman na ye à cause de la maudit mais alors tout quand c'était papa na maman izaka o aboti yo déjà ton ndimio bala moi si mo boy bozana écart même sur 25 à 30 ans pour moi si déjà na faut pas na 13 ans moi ça ko boté mais si ko so déjà des écart il y a 25 à 30 ans moi si on a comme maman na yo vraiment tozo kende na musalango wapi vraiment en tout cas pitié en tout cas mais nzamba yo kaka mawa ayoka mawa vraiment ya bana na epo boyene na lobaka on aura tout vu dans ces pays et vraiment et tant tout le monde va makamba boye et puis ça biso vraiment maele donc tout tirer ba leçon là-dessus et ça kate au monde au seki non il faut quand même yo pose wa leçon mona katwana muto asali boye pona nini muto maele ba lobi akoya ka une fois koya deux fois té tant okoy une fois telemi popoli makolo OK mais eza eloko moko mignon mbuyi o bandeko bazolanda biso kando lobi yo génération na oba obobima la ba Duche Kapanga wazana mikili ba modéro totokani ba Kanto œuvre d'art ba utake pa ma CB ba to bobima na bango non te bango ba précédent qui bazaki avanga après biso to ekoya c'est ça mais baza ba mina nga otolala na bango banda kumoko ba chambre moko ba mbetu moko ana lemba donc ana lemba Duche azamona avenue Karonge na super mo azoe pa nanga na avenue Kama quand azamona avenue Kigira avenue mona ba mamale bazoya wana vient na biso modéro totokani azamona avenue Pulu mbuta masebende azaka na avenue Do akoma na avenue Kama. C'est comme si bino pe bolingani te au mona ka ba comédien bino ko boaka na ba maladi ba comédien bino ko boaka na ba mbasu je sais pas mutema mabe wana iza pona ni pona élévation ya baninga ndengo isala bino mutema passe obite fona éliminer de tout le monde qui vit de loin comment batele ba poison toyo ki lisusu nani dadi ki tambala yo wana susu aza gravement malade eza nini o esala bino bongo kento kaka na motema toni bon Betima Sengu international na sepela gravement na question yo donc na profiter de la question kako yo na personne honorable Doudou le vieux Doucouré donc on mbote belé place aux alliés to solo la makambo yo maître Jean-Pierre Laka alors problème ezali na ndimite que civil moi ko ke pesa soda sali donc c'est que ça bango na bango so moni mutola ti tenir civil pesa soda sali donc bango na bango ba soda
na sens nini na sens bato basala na baje wana bayebani baje na bango basalaka bayebani baje na bango basalaka beti neti nga mignon boy vraiment na sala na théâtre te po bato balandanga na sala théâtre po na éduquer masse na sala théâtre po na so mbongo ya ko survivre donc na sala théâtre te po na ya commandicité te c'est ça le problème yango na ba jalousie wana ezali donc jalousie wana eza na ba mambebele beti masse ngwe ba jalousie wana zo utapi bato bazo babi s'appelle sous mengi ba artiste et comédien eza basi ya poto na mibali ya poto comment au mona momi moboye azaka na poto ana ba mamuna ye a craqué mignon mignon tinanga mon numéro et mon nini bozoni mon numéro kaka momi wana pe a craqué même sous petit nanga kwikwi Joël a craqué petit nanga degré obokungu a quel craqué ye kaka même petit wana donc kaka momi comment jouer na bino 3 bino 3 na ba master bino tout nete baba master nete baba petit na ngai neti degré obokungu auti awa ngam na bimisie malgré nazo saluer à passant na mikili yo yebi donc abima pas mignon l'aime so yebi te mena informé OK donc au mona kaka momi wana mikili a commissi bino nyoso bambanda l'aime so sans le savoir bon si sa pièce bo na tournage wana bwaki ye motema nanga yo hésité mais motema on la kanzakeza nga nzoka ezaka ndepe pa moto mususu donc motema na ba adresse belé finalement donc motema moko mena ba adresse belé mo elali nango na limete mo ke la nango so yiwapi vraiment ata yo mo peuple à cause nomade na motema sous nomade kala na likambo yo l'argent de Pichuna Famille peuple à cause d'un nomade mais motema te. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission, hein? Donc nulle part ailleurs, uniquement sur Libanga TV, Canal Future One, Betty Masengo est là, donc la star, la sublime star, voilà. Et c'est le roman que vraiment ça la abisso passi, mignon boui, bande kobaso landa biso, système o utoloba tout à l'heure. Moi si oyo aya alingi oyo bibino pe mibali, moi si wana oyebi ke azana mère moi azana na mikila na mobali na ye mais OK obimi na ye tout ça pourquoi pour rouler carrosse osala na une belle maison OK na rapport ko na futuka donc yango biloko wana pe yango mona master no tongo mona ke minyo bimaka na tantine wana tanti wanga pe na beta na 4 ay éliminer yo bon en fait beteza kama bango na oloba na ebate so ipoto ondire batu bakanza ondire so komi poto okotuna venimo on va expliquer OK so leki lopango wana we landi et pas banzambe yangwana ondire batu bakoma okanza bongo ondire nzamba za na adresse mona poto c'est ça le problème maman au moni na vie il faut que chaka ka ba discipline comment fait possible zo lingo tomber amoureux ou amoureuse il y a mobali to mwasi moko boy oyo nanu bomona nati ça n'a pas de sens. Ils ont créé, au moins, ils ont créé une mutakalisation et une miawa. Donc, ils ont créé un pressé. Ils ont créé une génération Android. Génération Basanate. Betty Masengu. Tu as vu un Coca-Cola, Jiko Sotango. Kede. Basili Koti. Nzango. On dit. Moi, j'ai 17 ans déjà. Propre wapi on te mona o Eliane Bafeno 17 ans déjà mineur mais na 15 ans à ça la clip na Koffi Olomide c'est comme lelo ba viola kai ba longola ba zemi c'est tout makambo vraiment il y a ba viol ko longola ba zemi et comme bangi sata biso dona ko linga mosi mo bo atazane mu nene ndenge nini ataza mulai ndeni il faut na tunina carte électeur naï. C'est ça. Pour au moins qui s'appelle Ange na carte d'électeur. Tika maman, eza passi. Oye batenga na kena domaine wana. Pona suka to comme le to comme ça ba policier. Pona suka pene comme ngabo mutu a 30 comme na 16 ans. Kana nko bo kakola aja mutu na nko. Vous comprenez? Babiloko no surtout nozo bisayo Betty Masengo. Eza kama mtozolo ba vitesse Android bana bazo sakana lisuté. Donc baje wana nyo surtout ndire na papier baje bakatango balongolango mwana komika na 11 ans 12 ans 13 ans ici facile baka Android Betty Masengo mwana Facebook WhatsApp obikala po cameraman na moi lingo mona pena position ngana tema na la so ba photo akala na ya lelo
oye baba vitesse Android ndezo kende on a fait une émission on l'a sabi so on pose artiste et comédien pour y aller le comment fa beta moi boya sala moi boya donc ça moi boya mais mignon moui oyebi bande kwa so landa biso presque ba comédien mingi ba comment attaché plus na maman Olive Lembe plus à ba comédien on mona kaka te boye na boye oyo nini o ni na ba msukutu ba comment même na ebité na ba réseaux sociaux ngo kosakana même na kombo ya ex oazali première dame hein ex première dame na biso to ko ex première dame sortante hein pour yem tawte ko bima mutaza entrante hein donc première dame na biso outé okota na ministre yo maman Denise mais na ebité yo posa na hein noko banes na click loana oyo pe bazara te biso to ba comédien mama moi likambo boye maman Olive Taleb so likambo yo Betty Masengo ya ntolo baka makamba ko mandicité omoni ko kababa ye ko lango te me mabota manango maman Olive aza moi sur déjà kabaka makasi aza maman wa motema boboto les preuves né même ma tantine propre donc tante nanga propre mado bichilo à la place azali bambote ana ndaku o maman Olive apesa ye na cité maman Olive na bibwa donc on appelle que motema malamu babota manango ça rappelle don hein ça rappelle donc so yoki don eza eloko domaine réservé à Nzambe ndapesa yango moto donc maman Olive vraiment maman wana ndenga sala kana biso ba artiste ba comédien malgré biso ba mignon tozo na biso ba opportunité wana te pour comme sélection hein akomonta la pena nani aza moto nani aza moto nani te Nzambe nanga tala kama kambo bande obanda kyawa o mutema mabe moko boye ezaka ba poche na ba poisson kasi makamba ko pengo yote so sélection na ça isa mutasala ngo te batika kulungula ça aza na nani na théâtre aza kana nani président ya ANPTC azali levé masumu c'est aza mutu aza membre simple hein na ANPTC membre bato ba sélection naka potin ezate na ya tout on sa liste na ya bena liste ya ba artiste comédien PD ba artiste comédien non to na ba artiste comédien non PD nan pour moi déjà le baki ke o akomelinga na WhatsApp o Betty Masengo o moni na vidéo ya Herman Kasongo tande ba filma ki na sima abimi musomba ba beta ki na sima ngabi pardon bino boyebi mingi ba fa no bolanda bo tiku na boketala ndenge nini ngakutu image en na monyo kala pardon na bona ngali babe na longo na simplement maman na téléphone po to boy ko to bona ba mitakala batu do eza ba mababe te bola kisaka batu nyonso siko nango za rappeler ba comédien ni to tanga bango eza mission vérité polele obi quand je ris je pleure franchement quand je ris je pleure Arlette Mayala, hein, poupée fragile. Et le rôle loba, ils a passé, au monde, oui, intimité à mutu, qui vous takala ya mutu. Et ça j'étais, nzamba bengane lango batu na jardin dedans. Biso pe on dit to bando banko bengana batu msu na Congo. To mweka mutakala na Facebook ali. Ciao. Sors. Bima to luka donc auquel luka pays no mususu bandima ki mutakala so na Brésil so wapi awate non on est des bantous on est des bantous qui mutakaliser ou eza facile awa non comme ti wapi to ça na ba artiste oyo kaka na ba vitesse na bomba zo luka kaka na ba vitesse na bango bazo luka et comment pena boye mutu mo razakane na mikili aye avant dîner moi quelque part dans mon hôtel mon boye bengelanga kingandie kinganda ba benga pe moi mobali ozo vona pe na hôtel moi mobali bon siko bien mbale pe baba ndeko te OK na hôtel ya mutu awuta kimikili wana yaki bolala kane bola mukana ye proposer sala nini vraiment Betty Masengo so na bilelo na tanga kombo na otanga moko na bosa nebele tu wana na na liste. Voilà. Et vos apaisements, doit à suivre. Deuxième partie émission Oyo, c'est pour bientôt. Autant va comme la bango, ba comédien on va comme on va PD, ba comédien non peut va comme on va lesbienne. Ba za tale belé, ba ze belé, ba soupe yo tambola na bango,
Bon. Moi du nombre. Na di nombre te maman. Franchement na di nombre. Ce que oyebisanga Yesu na Judas balinga ba samsa moko. Ce que ba samsa il fallait pas bon m'appeler Judas na ikulu suti. Yesu avande na Judas tamona na Judas mais bazaki na musala mote. Tota mona bango kapola tola kisa bango nzela nzambe. Monsieur balingi na bango te. Etali bango na komo banga mutakalisation. Turo to moni ya bibaliti. Turo na to mona pe ya basi. Ya basi bena turo to mona ya basi po bo lekisi. Turo ya ba nabi ki lesbienne na ba lesbienne pe na liste na bango ebi. Surtout yo lobi ke na nga tambola na bango. Ah beti osunganga kingandi peti. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Donc, malem na souke émission. Elenga News de Kin, ils ont lango li passa. Donc, ils ont lango ka aboye. Déjà, bon, mais ça dans la Libanga TV, hein, parce que ça, les labnos, ça toujours kitoko, toujours avec moi Betty Masengu. Mais ils ont les locaux moko mignon bouilli, bande de Bolanda biso ok déjà na souke émission. Bon, linga baye ba, oso jouer wapi pour le moment. Osaka na banzonding, est-ce que ça a producteur à mon ani à Bengio na téléphone au saliba tableau comment bon pour le moment nous avons abandonné nous autres biloko sur YouTube donc cette fois-ci bon on appelle na chaîne ya Betty Masengu ba image mignon et les cas donc ba te belé ba comme on a ngapé na ba YouTube na éviter ce qu'on permettre pe na pesi ba chaîne ko beta bokungu décrit au bokungu spécial au monanga to jouer na ba te belé ba pomba ba petit nanga kwikwi ba moscador ba monsantu ba papa na biso bidibidi donc to ça vraiment belé to jouer pendant ba bilo belé ba petit nanga signature kumu kanga je te sali en passant donc ba ça pena mo belé on a to travailler na ba on a jouer pe loko moko nga mona za acteur principal na Loy News ce bobeti pe Loy News bobeti gag Loy titre ça aussi sango ouais donc bo aussi sango titre ça na botala bo monango ba biloko ça vraiment belé surtout na décrit au bokungu spécial ba biloko ça penze belé botana avis de recherche bon mon un peu mignon tout ça ba biloko moko wana donc les ont dit tout ça na junior lu saoulou tout ça ba biloko belé mais un numéro de contact pour na bato pe balingi ko contacter yo hein ko beng so pe na ba pied c'est surtout bato pe balingi quand des système libanga hein moi soutien on ça le rappelle bien moi quelque chose en tant qu'artiste numéro bako zo na numéro nini je pense papa Dav numéro wana au million on paie ça l'ingénieur Dav Mubama l'honorable les papas de Joyce Davlin au aider biso déjà si tu peux déjà afficher ça de l'autre côté hein et permettre de montrer au mona à bengi numéro pe WhatsApp hein OK ouais numéro à mignon ezali 089 donc pour na bato libanda plus 243 89 51 60 884 deuxième numéro nanga ezali pour la meilleure audition OK eza plus 243 89 51 60 884 mon deuxième numéro ezali 0 plus 243 89 20 36 650 plus 243 89 20 36 650 donc c'est ça mon numéro wana et kanga makate to benga ba producteur bani basunga biso to comprendre peut-être ba producteur on dirait bazala ba mbongo kisi on est ba pona ka bilongi o to ko produire pour ye mutakala za facile biso ba tabilamba ça passe Pasino batabilamba oh innocent lobi gardons nos habits vraiment inosbi vraiment en tout cas artiste amunene ya mboko yo loka yo mutabilamba donc biso batabilamba ba producteur basi mais boyo ke la biso oya boyo ke la biso mawa to ebi ke ça ba producteur msu batu msu ba pela bambongo na mawe bana nzambe o babanga nzambe donc bobanga bilamba na biso te bobanga ka nzambe nde o mesana ko banga boya na biso mais ba oyo pe mtakala so bo lingaka na bilamba na biso boya mais ya mtakala nde to lingité merci donc auto pesi na banani parce que to comme déjà na souka na ki ça vitesse android te wana na fin to téléma au lac sango ambote rapidement pour te comme déjà na souka vraiment te déborder déjà temps Marcia c'est na bi Marcia Kingela moi c'est qui toko na Paris quoi yo yebio so la ka bien na benga ko les parfums du marque
musika na bambote na yango Christelle Ngela ma petite sœur propre on a linga mingi sans oublier la on a des annoncés hein. Et merci beaucoup c'était là artiste comédien Mignon Mboui. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci pour l'attention particulière. Merci à la joie Amado Pichuna, l'hymne national Mama Social Nakati à Paris. Donc, le Biba Zognon se bâtit qu'il a la joie Amado Pichuna. Donc, Nakati à Paris, on a donc l'équipe tout. O atete mbabengi betima sengu pona ndima ke bango baleki yo mena minito yondo leki bango tout na kata Paris donc la joie Amado Pichuna na papa na biso kitoko kuna ya bogar na bana na biso kitoko ba gros bisous, je vous aime beaucoup. Champion Kayeme na Kenya, Blaise Kava na kata Kenya, chaleur na Kenya wana na PCO bambote belé et salutations à ma maman chérie maman Kati Bakisa, la fille de l'apôtre Léopold Mutomboka, le moment que na obuka mabolo on a sait Moussala Bane Kende Liboso. Merci beaucoup à Papa Dav Moubama, le papa de Jess David, l'honorable. Et en tout cas, everything Thursdays with finished with. Nous sommes arrivés à la fin. Happy birthday to you. That happiness for you, my pastor, Pasteur Olivier Teme. Et on a bien accueilli Man of God. Donc l'homme de Dieu, Pasteur Olivier Témété, mais en tout cas, joyeux anniversaire, papa, que du bonheur pour vous. Et merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir, ciao. Portez-vous bien. Ouais, merci vraiment. Banakini Kandena Lobaki, Totelemana Nupenda. Pour on dirait oh ce sont artistes comédiens donc de toutes les façons on expliquer que nemo qui les obéba système mutakalisation sur le internet bana kini bana mukili bana monde entier États-Unis partout alors tu dois expliquer kala mambo ezalaka mona biso afa to kanga ba photo il faut to tchalo boko boye au Simbi TV. Avant qu'on a photo, il faut ok luki mutu kamo bo fungo le conseil au kita. Mais il y a lelo donc bana ba okipete ata position au mona. Na bilongi mabe. To comprendre été. To comprendre été. Au moni vitesse Android ndé bomi masolo. Yango moni na banzango PC sila nango. Banzango PC sila, mambuto sila. Vous comprenez? Dans ma cambeza awa, na émission deuxième émission oyo ya Betima Sengu, bon sentir quoi? Ya on a le babena que beaucoup sentir. Bambo tebele na bino vraiment, ndenge zalaka Eden Kulula na bengako tête de série numéro 1. Kumu, Eden Kulula, tête de série numéro 1, mon petit frère propre. Ouazara penana vient partout quoi. De toutes les façons, bambo tebele na bino nyonso bana kini, bana mikili, bana partout. Betima Sengu international numéro 1 number 1. Boyaka na binoti, ayamba pe binoti. Mais que jalousie ngo ya nini? Vraiment ayamba binoti. Bon profiter na boboto nete bon profiter na boboto ya Betima Sengu te. Parce que gentillesse c'est sa faiblesse te. To kota makambo na nkoto kota ngo na nkoto chama bolongo na se na nkota. Mana tu ekoza na nko na yebisi tu ekoza na Betima Sengu wako meka tu ekokota na nko. Vraiment merci to mema bino na motema bana Paris partout place bozali to mema bino na motema. To lobi mutakalisation to tika ngote to beta film to lobi lango. Tina suka pour aller le za première partie. Vraiment n'a profité d'un moment oyo la nounous noire Chrismine qui loulouangu donc Chrismine qui loulouangu na habité c'est OK malamu premier matondo mon petit frère propre et si kozali vraiment bambote belé place aux ali talaka yo moto na nzambe merci vraiment.